Mida oyebaka ke okangama Karine Mokonzi biso to diembela ta bobi to diembela e winga moko dana loba to diembela c'est-à-dire nyoso osala to moni gaffe to diembela to okangama Karine Mokonzi ti mukolo kolemba to ndenge nini parce que obanda na Karine Mokonzi ovivraka na Karine Mokonzi opemaka olataka osekaka osombaka mibali toujours na kombo na mbongo ya Karine Mokonzi otika ye mokolo nini to diembela c'est-à-dire to tikete to diembeli to diembela ye to tikete to lata na nzoto. Donc voilà, to tika ye jamais never to diembela c'est-à-dire to tikete to diembeli to diembela ye to tikete to lata na nzoto. Donc voilà, to tika ye jamais never. Ambon namoni vraiment balobaka ya solo oza kisimbi ko wana eza kombo na yo sikoyo yango mpe ozoloba boye mpona bolingo na ye na eka. Donc voilà, eka so babwani kuna akoya ose émission na Yvette Kalombo akoya ose émission na Midela Taylor, en tout cas tokoyamba bango maboko polele eka ye on t'aime po toyebi yo oya no so bopu soki kuna eyindeli so ameko fingo topopola ye oya mpa na biso tokoyamba yo maboko polele mibali nyonso bazala kuna so babeba bayaka kaka koto tokoyamba biso toza wana na internet ondoyambaka kaka bamibali nyonso baboyana na mabone mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Alors bandeko na kanisa Mida a expliqué bien sûr toyebaka yango mais ye moko pe ayebi yango. Alors muta boye fo boyebaka yango makambo ebele abandoloba mpo na Karine eza vraiment po kaka aza na besoin mbongo epuis po alulaka Karine bondima te oyo azalaka vie azali vie oui soki abimane na mibali abima parce que majorité nalobi majorité ya bavie ya basi oyo babimaka na basi na bacongolaise presque bango nyonso babima kaka na mobali nayebi raison etinda babima te me babima babota mpe exemple vie nzora abota mpe abima na mobali me alobaka abimaka na mwasi te me bino moko bobulaka boyebi me oyo ya Mida otemadi kisimbi ye penza alova Karine Mokonzi na première tour boyebaka ndenge aza wana ti lelo aza na mobali ya fixe te en bref azala na ye pe te et puis le seul bogar abima na ye eza kaka Kelly Katenda soki nalobi approuve bino au contraire aza te le seul mibali oyo bainvitaka ye bakende na banganda bakende komela bakende kotambola majorité baza bamarie epuis babala mindele to baétranger beauté en tout cas bazanga beauté nalobi te baza mabe mais beauté bazanga beauté ndenge azoloba makambo mpo na Karine na eka ndenge akangama na sujet wana na kombo ya eka
eloko ya liboso asalaka yango mpo na jalousie. Mobali tu abimaka na Karine, ye Mida asalaka yango na jalousie. Jalousie te ke ayokelaka Karine jaloux, non. Mida en vrai dire mpo na yebisa bino aza moto ba jaloux te, ayokelaka bato jaloux te. Akokozala na jalousie ya quelques minutes, ya quelques secondes, eza normal aza moto. Mais jalousie po Karine azwi ndaku, po Karine ya poto, wana akipaka yango te. Les seules jalousie oyo aza nango na Karine, ata bokondima te, un jour ye moko akoloba ngo, to akokonfesa ngo ata na église que Karine azali amour ya vie na ye. Oui, alova Karine na ndenge ya kosakana te. Alovaka Karine na ndenge ya somo. Yango asurveaka to te, asalaka tu akabola eka na Karine mokonzi. Yango azolakisa Karine eka lingaka ne yo te, mokolo bokokabwana, eka koloba nalingaki yo te, to garde video, bawana tu bascène ya jalousie. Mida biso mibali abimaka na biso mpo na soni kaka, abimaka na biso mpo bayeba te aza vie. Même Josiane un jour akoloba ngo, soki alobi te ntango mosusu amonaka Mida obi eza réalité, azalaki kuna ye te, azalaki kaka sheri moko ya foyer, makangu moko ya foyer, mais na réalité aza moto akobima na ye te. Bokomprendre non? Ouais, eza bongo. Yango alela bongo, yango alela Karine, yango asalela Karine boy. Mais bon, côté gotika ete adiembelaka ye, ça c'est vrai. Po abimaka na Karine, azwa ida osala chaîne po na Karine, alobelaka ka Karine, soki bolandi na chaîne na liboso GDG Karine na Karine, atika ba maison mère, akumisa, apupula, atikaka. Mais Karine aotika jamais. Premièrement, po akotila kimbongo. Deuxièmement, po aza amour na ya vie. Alingaki makasi. Makasi, voire même koleka bato yo balobaka balingi Karine, po bato mosusu baya, nga nalingaka Karine, akobenga nga pe na privé papa robot, te Karine aza boye. Mais nazoyebisa bino na mokolo lelo, plus de 10, donc koleka 10 personnes o basolola na nga na privé, lelo o pe bakenda batika Karine. Mais Mida aza kaka, bien sûr na kofinga Karine, mazali parce kalinga Karine. Amour ne ya vie. Mwana mwasi oyo bomonaka bafoto te atiaka wana, atazaki simbi me akokotula te, soki atulaka parce ke guna eza basi. Bamakango abimaka na bango ere moko bavie na ye wana mpo soki mwasi aza te, alors fo kaka abimata na type ndenge wana te, alors yango asalaka. Bon, Mida nakanisa oyoki nga, nalobi makambo no bien, nalobi yango pe clair. Sikoyo ya ngai na yo, pourquoi ofingaka nga? Nga so kompo elo esopinga na mema ona ndinga tendance akweta tosisa na sabuli o mobile na telefone ko nga kota osabula mibali na osabulo pe yo elo ni olobi na live nga na obengo lo bana chikri osaka na nga pesi na yo ki nga finga mobile nga mobile so tu singa mutu na fingi yo meso na fingi yo ko elingo lo bateke na linga kote na fingo me na kanda me na linga yo nga tamba na fingi elobela ngelote na popolo na fingi yo au moins na fingi yo na miso batu te nga mobile na finga yo mo lo bande ko yesa batu ke Mida fingi nga finga mobile na telefone na fingi yo pona ebi o abord na nga o zizi na nga plan na nga
nga pe na bord na yo do to finga na biso mbe po to yebani kitoko mais na miso bato nde mobali na finga ye te na respect ba Congo nga finga mobali bongo te nga miso bato otika omona nga jamais na finga mobali na nga boye na miso bato yo nyama jigolo kaleso toboka bobo pede nyama zoba tala mutu elongi mabe mais na téléphone oyoka ona osabulo na téléphone me ngai ofinga nga na miso bato ofinga nga na telefoni te ofinga nga na direct eza kaka neti toza pembeni. Bon, de toutes les façons gu na yo eza basi moto olotaka na vie eza kaka Karine. Preuve yango wana oza la seule mwasi banda na botama ntina mokola lelo na yoki aloti moninga ne mwasi bazolia na bambanga moninga ne mwasi yango mpe baza binemi. Bon, yo moto oza ennemi na ye, Karine aza ennemi na yo te. Alors confirmation c'est salama olianaka na ye mbanga na butu, donc aza amour avi na yo mpe yo ozali no vie yango wana soki okontinue kofinga nga finga d'avance si na bayaki yo parce que olingaka mibali oyo basalaka kaka 5 minutes alors ngai 5 minutes nasala te soki mpe nazwaka bandumba te mpo batia 15 minutes na 20 minutes nafuta te. Alors yo bon asi na baye na ngai yo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba kisanta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba kisanta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba kisanta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.